Sans toi, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien faire sans ta présence. Que tu puisses nous joindre en ces lieux. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons gloire dans les noms glorieux de ton Fils et dans Jésus. Amen. Amen. Avec SID. C'est encore possible. Avec SID. C'est encore élu. Aux instances, vous verrez que les 14, il faut que ça la marche. Nayango, na limitono balisusu, fallu na mongo makasi pour que place Yazali à comprendre que tu es déjà prêt pour nous affronter journée Nabiso le 14. Fayoulou! Président élu! Fayoulou! Président élu! Fayoulou! Président élu! Président élu! Président élu! Merci. 30. Arrivé, 14 heures, arrivée de participation, des participants. Début de la manifestation, prière d'ouverture, hymne national, slogan du parti, mot du modérateur, échange, j'ai questions et réponses, présentation de quelques autorités présentes du parti, mot de cadre du parti, mot de clôture de la manifestation, hymne national, prière de clôture et enfin nous levons la séance. Merci, monsieur le modérateur, pour la parole. Maboko wana tobeti pona parti na biso, me ngana kosenga tobeta lisusu maboko makasi pona Amen, amen, amen. Topeti maboko makasi pona yeme mozalisi ya likolo na sentala anoki simbula lobi na ngonga oyo apesi biso tango kitoko lelo. Merci beaucoup pona nkolo et merci pona ba kozi ya parti pona biso baso ndenge tokutani nesika oyo. Malgré que moi eza makasi, molunge eza makasi kasi na tina na parti na biso tina na engagement na biso toye awa ebele. E mama na likambo ya pokwa ya lelo ezali ko sosola maye maza koleka mikolo oyo na mboka na biso, comprendre les enjeux du moment. Et kabola mi na biteni mibale na pokwa ya lelo poto sosola malamu na awa boye tozali na kati ya lingomba na biso eside et puis tozali batu oyo tozali na engagement politique tokoti na kati ya engagement pour la citoyenneté. Na mokuse parti na biso tobengi yango eside. Na bolai boyango ezali engagement pour la citoyenneté et le développement. Wanande kombo ya lingomba na biso. Toro solo la na lingala na français sans transition. Lingala français ben namoni bilenge tozali mingi awa boye et puis le kota oyo ya français yo kanaka mingi et tantôt na koloba na lingala tantôt na lobi na français. Je disais engagement pour la citoyenneté et le développement, c'est ça le nom de notre parti. Vous voyez les drapeaux qui flottent. Il y a l'effigie à la création, Sokototangi na mokanda ya ebandeli, mokanda ya Genèse, tango zambe ya keli, alobi, multipliez-vous et assujettissez la terre. C'est-à-dire, toko koma ebele, et puis toko sala misala.
oyo ekosunga biso kokende liboso. Na yango tomonaki ete mutu soki amipesi ya solo na musala e amipesi na koluka mbongwana akoki kobongisa bomoi bwa ye. L'homme peut améliorer sa condition de vie s'il s'engage effectivement et positivement dans le sens du changement. Et nous sommes également conscients que le travail est le moteur de tout développement humain. Mboka moko te koki kokende liboso na goigoi. Pona kokende liboso, il faut kosala mosala. Et dans yango tozali pe koyeba ete malamu intérêt ya banso, que l'intérêt de la communauté passe avant l'intérêt individuel. Et pe tozali kobunda pona kosukisa ba makambo ya mabe. Nous luttons contre les antivaleurs tels que la corruption, l'enrichissement illicite et autres, et nous acceptons tozoyeba ete eloko loko la parti politique lisanga ezali eloko ya mutu moko te. Le parti politique n'est pas la propriété d'un individu. C'est une organisation qui rassemble les citoyens unis par un projet commun qu'ils tiennent à faire aboutir par la conquête du pouvoir, par les voies démocratiques, par l'exercice du pouvoir. Et nayango, tozwaki likanisi, la komitia esika moko, kokela lingomba, politique, oyo, emipesi mukumba ya kotambola na kati ya citoyenneté pona koluka développement ya mboka. Nous avons décidé, pour l'amour de notre nation, de créer un parti politique qui a pour dénomination Engagement pour la citoyenneté et le développement. ECD en sigle. Yango ana bomoni lelo toza koyoka, toza komona, pe tozali kosala musala ya politique ya mboka na biso na kati ya lingomba politiki babengi ECD. E ECD ndenge ezali wana ezali na emoniseli songolo, eza na emoniseli na yango. Nous avons une vision. ECD a des missions. Et ECD a un projet de société appelé Investir dans le citoyen pour développer la RDC. Et dans notre projet de société, nous avons 5 piliers. Et pilier wana ezali eye, il y a le social, le libéralisme, il y a la citoyenneté, il y a le pacte pour le développement, il y a la bonne gouvernance et il y a la réconciliation. Na lobi moboko ya emoniseli na biso, ya vision na biso esimbami na makambo mitano. Social libéralisme ezali ete ba économiste babengi bongo eza économie du marché oyo na kati na yango bato baza libre bazosala ba commerce na bango pe l'État pe azali kolandela, azali ko-encadrer. Moboko ya mibale ya emoniseli na biso esimbami na
citoyenneté esengeli na mboka tozala batu ya botosi mibeko kotambola kolandisa mibeko ya mboka ba citoyen ya mboka oyo. Le troisième pilier moboko ya misato ezali pacte pour le développement elingi koloba ete na etamboli na biso tozali koluka bongo mbongwana développement bomoi bwa biso ekende liboso mboka ekende liboso ya minei makanisi mabiso mavandisami na bonne gouvernance sengeli kotambwisa misala ya mboka ya bakompani na ndenge elongobani kolandisama na mibeko kotambwisa yango nyoka te bonne gouvernance e ya mitano ezali réconciliation oza koyoka na mboka na biso muke o na yumbi kuna ça ne va pas o na Kasai boye et surtout na est mboka na biso bandeko babiso na est tozali konyoka mingi na bokabwani ba guerre et tout ça tokolonga likambo ya unité nationale na kosalaka réconciliation tina oyo eside tozali kobeta sete na réconciliation. Alors, na tangi bongo, vision ya eside, investir dans les citoyens pour développer la RDC. Lobaki, à part vision, tozali na ba mission ya eside, et parti politique na biso ezali pe na ba valeur oyo ezali ba valeur moko universelle eza ba valeur moko ya humanisme et eside a beta sete na 13 valeurs. La valeur est belé, mais 13 oyo to betela yango sete penza makasi. Ba mission na biso. Eside a mi pesi mission ko bunda pona kozwa pouvoir pe ko salela pouvoir. Pouvoir ezawana pona ko na français to koloba jouir du pouvoir. Koyo kelengi ya pouvoir te. Bundeli pouvoir usui yango foko salela pouvoir pona koluka ba toloba solution na lingala facile. Exercer le pouvoir politique pour apporter des solutions aux problèmes qui se posent en RDC afin de satisfaire aux aspirations du peuple. Tant que le peuple, sengeli koyebaka nini ezali malamu pona peuple, pona population. Solution pona makambu oyo eza na mboka, pona population ezali nini. Tina oyo eside toza koluka pouvoir po tosalela yango pona kobongisa mboka. Mission ya mibale eside to mipesi mission ya ko bunda pona makoki mabato makoki mabiso défendre les droits makoki na biso défendre les libertés défendre les intérêts des Congolaises et Congolais ba intérêt na biso makambo oyo ezali intérêt ya Congo te. Yokoki kolekisa tango la makambo wana te ototala katango nyonso intérêt ya RDC eza wapi eza nini. Défendre l'intérêt des Congolaises et Congolais et puis défendre le territoire national ba intérêt wana ya biso Congolais
congolaise pour défendre yango awa na kati ya Congo et puis na molongo à travers le monde tango tozokende na ba conférence internationale na ba réunion internationale na bisika ndenge na ndenge ata na kati ya mboka na biso toza kotala tango nyonso intérêt na biso et toza kotala intérêt ya biso congolais et puis tozali ko encourager moko na moko pona ko salela mboka ko sala ba devoir oyo ezali ya citoyen moko na moko. Mboka azali na obligation, l'État aza na obligation envers peuple pe aza na ba devoir na ba obligation. Alors, lingomba politique engagement pour la citoyenneté et le développement eza kosenga na biso tozala na makanisi ya citoyenneté toyeba ko sala correctement ko sala malamu devoir oyo eza ya biso obligation ezali ya moko na moko vis-à-vis na biso moko vis-à-vis pe na mboka. Troisième émission na biso ESID ezali promouvoir la culture démocratique en RDC. Et puis tango nyonso koluka botosi tout le temps veiller au respect strict de la Constitution. Culture démocratique elingi koloba makambo ya démocratie ba élection fo etambolaka malamu tango nyonso ba processus électoral etosisama eleka malamu na mboka. Et ESID quatrième émission na biso ezali kosala nyonso pona Congo RDC ekokisa mission na yango na kati ya Afrika na kati ya mokili. RDC aza na rôle na ye, aza na mission na ye. Tant tolobaka RDC eloko makasi pays prophétique sengeli tosala nyonso po RDC akoka kosala musalo esengeli ye kosala maema esengeli ye kosala pona Afrika pona mokili. En un mot, faire jouer à la RDC son rôle moteur dans le développement de l'Afrique au sud du Sahara. Nalobaki bongo tozana projet ya société, projet de société na biso, kombo na yango, investir dans le citoyen pour développer la RDC. Donc, ESID, pour na biso, mutunde, azali eloko ya motuya, ba mbongo, ba nyonso oyo te, c'est l'être humain, l'homme congolais. Donc, les Congolaises et Congolais. Voilà, eloko ya motuya, oyo ezali na kati ya mboka. Oyo biso to penza liboso. Et investir dans les citoyens pour développer la RDC, nautaki koloba awa, je venais de le dire, ça 5 piliers. J'ai dit le social-libéralisme, en quelques mots. L'ESID est attaché au social-libéralisme, c'est-à-dire un système qui accepte l'économie du marché et les entreprises privées, mais avec l'intervention de l'État pour garantir et réguler le marché. Donc, il y a un système économique qui est ici, intervention de l'État. Na Kambouya commerce, et puis la liberté à Batou.
moto na moto aza libre asala commerce na ye mais mibeko ya l'État mizali l'État pe aza na kati ya masolo et l'État doit jouer le rôle essentiel pour préserver la concurrence et stimuler le marché en produisant et en fournissant directement certains biens et services et surtout en corrigeant les inégalités que le marché peut créer. Pilier Moussousou, la citoyenneté, pour bâtir une société avec des valeurs solides et un développement durable, les Congolais doivent agir pour que l'intérêt général l'emporte sur l'intérêt particulier. Donc, na mboka na biso Congo, citoyenneté na biso tolingi etambola na lolenge oyo te intérêt makambo oyo etali biso nyonso intérêt général ezala likolo ya intérêt personnel soko batie yo na musala songolo eza te po okanisa nanu libumu na yo mbosani peuple te. Il faut d'abord l'intérêt général et l'intérêt particulier vient après. Na yango wana Congo to boyi ba makambo mususu ebele po to mona kana mboka na biso lokola kopona kaka bandeko na yo bana ya noko baneve kosala tribalisme to pe ba banditisme to makambo mususu ebele ya mabe la corruption, surtout corruption. To dimi yango te to boyi yango. Na kati ya citoyenneté na biso tala makambo toza koluka. Troisièmement, il y a le pacte pour le développement. Les idées doivent croire fermement que c'est possible de développer la RDC. C'est encore possible. Le panier circule encore pour mingi bazali ko zonga sima ko mituna est-ce que mboka we ko bongali susu. C'est encore possible. Nous allons engager le pays dans la production des richesses réelles grâce à un programme pluriannuel qui intègre l'éducation, la santé, la solidarité, la jeunesse. La jeunesse, je dis bien. Le sport, une administration publique digne de ce nom, l'agriculture, l'unité nationale, la protection de l'environnement, l'aménagement du territoire, et la gestion des ressources naturelles, une bonne gestion de nos ressources naturelles. Pilier Moussousou, un autre pilier, j'avais dit la bonne gouvernance. La gestion doit être transparente à tous les niveaux. Pour cela, il faut mettre en place les moyens et édicter les normes qui doivent être respectées par tous. La décentralisation doit se faire dans le respect strict de la Constitution, en pratiquant ainsi la séparation réelle des compétences, des pouvoirs et non être utilisés par les acteurs politiques comme un raccourci vers l'enrichissement personnel. La neutralité de l'administration doit être assurée. La passation des marchés publics doit se faire dans la transparence et la sanction doit être appliquée en cas d'abus. La bonne gouvernance est Senga. Punition pèse à la cas. La sanction doit être appliquée en cas d'abus. Cinquièmement, Tolobi
pilier mususu ya munene pe ya motuya, la réconciliation. Les idées proposent la création d'un comité national de réconciliation qui aura pour mission la prévention des conflits internes dans notre pays. Il y a beaucoup de conflits internes dans notre pays, par-ci, par-là. Avec la réconciliation comme pilier, entre autres, dans notre projet de société, nous pouvons juguler tous ces conflits internes. Ce comité sera un cadre d'organisation des débats contradictoires. Ça sera un cadre d'expression, d'avis, des conseils, de déploiement de mécanismes divers de dissuasion et d'arbitrage. Voilà les 5 piliers que nous avons dans notre projet de société. J'avais énoncé que dans SID, nous avons des valeurs. J'ai dit que SID défend les valeurs d'humanisme et de citoyenneté, et ces valeurs-là doivent être respectées. Et nous, les membres de l'ESID, nous devons les promouvoir pour affirmer l'identité du Congolais. Donc, Sengeli, ba valeur wana, eto sama, eto sisama, pona ete, teye bana ete, tala identité na biso Congolais. Et na kotanga ba valeur wana, na pesi mwa ndimola muke na moko mibale misatu. Nous avons parmi les valeurs tozana l'amour comme valeur. Nous avons la liberté, la justice, le travail, l'égalité, le civisme, la solidarité, l'intégrité, la compétence, la discipline, la diversité, le respect de l'environnement. Donc, on a quelques valeurs au hasard. Soko total valeur lokola l'amour. La Bible, Zambe alobi mobeko monene oeleki nyonso, c'est l'amour, tolingana banso. Et ba dictionnaire, ba pesibiso, ba explication, tout ça comme on a par exemple dictionnaire Moussou Lobi, l'amour est défini comme une disposition à vouloir le bien d'une entité humanisée. Moussou Lobi, l'amour c'est l'élan du cœur vers quelqu'un ou quelque chose qui l'attire, l'amour de la patrie, l'amour de Dieu, etc. Tous les valeurs, c'est la l'égalité. Égalité, égal. L'égalité est le caractère de ce qui est égal. Le fait pour les humains d'être égaux devant la loi, de jouir des mêmes droits. Égalité. Dans l'Obaki, justice pesa valeur. La justice est la règle de ce qui est conforme au droit de chacun.
la volonté constante et perpétuelle de donner à chacun ce qui lui appartient, le pouvoir de faire droit à chacun, de respecter et de punir l'exercice de ce pouvoir. Voilà ce que c'est que la justice. Tangu tozo senga justice ezala na mboka, toza kosenga bayeba eloko ya mutu eza ya mutu. Makoki mabatu, makoki ya mutu eza ya ye. Et punition il faut ezala tangu mutu asali mabe. La justice est l'action de reconnaître le droit de quelqu'un à quelque chose et d'accueillir sa plainte, d'y faire droit ou pas. Voilà. Entre autres valeurs, la discipline. La discipline est la règle de conduite commune à une multitude, aux membres d'un corps. Donc, oyo esengeli kosalaka. Neti na lingomba eside, tozana ba valeur na biso, tozali pe na ba directive oyo esengeli tolandaka. Yango wana discipline. Soko discipline yali, musale kutambola malamu. Et na ba valeur na biso l'intégrité. Toza pe na diversité. Moni biso ndenge tovandi awa, toza mboka na mboka, bikolo ebele. Ezali diversité. Et toza kondima. Tokopona mutu kolandisama na lolenge azali te kotala bokeseni ya mutu te. Biso nyonso toza ekolo moko Congo. Et tozali lolenge moko kolandisama na mibeko. Et na ba valeur na biso toza na compétence, tozali na respect de l'environnement, etc. Voilà, na beaucoup c'est ba valeur na biso. Et na kati ya eside tozali na ba membre ya ndenge na ndenge naza osilisa wana. Toza na ba membre tozali na ba membre ya ndenge na ndenge ya il y a les membres fondateurs, il y a les membres effectifs, il y a les membres sympathisants, il y a les membres d'honneur. Donc, lingomba oyo, soko lelo lingomba oyo ezali, pamba te ba fondateur bazali, o ba fondaki lingomba. Et sima ya bango, o kela lingomba oyo, bandeko ebele bayaki. Baye kokota, baye kosangana na ba fondateur, bandeko oyo, bandimi projet de société oyo ya eside, bandimi vision mission ya eside pona kosala musala na mboka, baye basigné adhésion na bango, bakoti na lingomba. Et pembeni ya bandeko o bakoti na lingomba, basigné ba adhésion comme tel, ba membre sympathisant pe bazali, et ba membre mususu otobengi membre d'honneur bazali. Ona lelo na moni nkonga ndenge ke musika na kusuka wana mingi ya koloba ezali. E maye mingi na lobi awa mazali na kati ya mwa buku muke oyo parti ya sali. E tobengi yango statut ya lingomba na biso, statut ya ECD. Na kati wana makambu ya ECD eza na kati. Tenge na tangi ba membre bazui engagement ya kokota na ECD pona ko sala musala ya politique ya mboka, bazui lokola engagement. Et
engagement ndenge nazoloba ngo ezali nini isengeli ezala ndenge nini nakanisi na pokwa ya lelo na mesa oyo bakolobelela biso yango mpona présentation ya parti na biso kitoko eside na suki wana mpona lelo merci na bino. Merci beaucoup. Avant de commencer mon propos, nakosenga d'abord merci mingi na bakadre ya eside oyo basalaki nyonso po nakoka kopartage na bino oyo naza nango kopartage. Nazali pe ko remercier ba jeune nyonso oyo baye lelo pona koyoka biso. Chaque fois tant que sololaka okoyoka kombo engagement ezongaka toujours. Laisse-moi comme ça, simple. Oh, laisse-moi. Ça ira. Alors, Toroyoka lokola, Mutu X, azali engagé dans la société Mokoboye. Oh, Mususu, à quoi bisayo, te signature oyo ezali ko engagé ngai te. Token église bakoyebisa biso ke elenge tel ya mobali na elenge tel ya mwasi basengage na nzela ya libala. Finalement, c'est quoi l'engagement? Pemo wana ezali na sigle ya ESID, c'est le premier EWANA qui signifie engagement. C'est quoi l'engagement? C'est quoi l'engagement politique? Bongo, pona nini kaka engagement politique à ba jeune. Donc, na échange oyo toko luka ko répondre na ba question wana. Toko banal bozo ko luka ko définir l'engagement. Kopesa te société wana aina besoin ya mutu pona asala musala moko boye. Mutu oyo alobi ke signature wana ezali ko engagé te, c'est que nzote mobimba aboyi ezala impliqué na situation wana. Pe lokola bilenge mibale mwasa mobali oyo balingi ba s'engager na voie de mariage, balingi ko réaliser l'ordre divin selon lequel l'homme et la femme seront un. Alors, engagement autozorobela awa ezali engagement politique. Terme politique est outil na grec. On dit en polis, la ville, la cité. Pe epesa mo mususu polites, c'est-à-dire citoyen ou politikos. O elakisi ba citoyen nyonso na l'État. Donc, awa nazali kolobela na ba engagement ya ba jeune. Tranche d'âge o ya ba jeune ezali tranche oyo ezali na dynamisme, c'est-à-dire ezali makasi. Ezali na tranche d'âge oyo ezokoluka esprit ya changement. C'est depuis très longtemps que tozoluka changement na mboka na biso. Et tranche d'âge oyo ya ba jeune bazali lisusu ko raisonner lokola tranche oyo ezokokende te oyo papa modérateur abengi ba vieux, parce que ba vieux bango bazokotala sima esika bauti, mais ba jeune bazokotala na esika
mikolo bauti na esika bazali kokende. Donc engagement politique ya ba jeune ezali lokola ba prise de position na oyo etali makambo ya politique na ndenge bango bazali ko traduire ba opinion na bango ba œuvre na bango. Lokwande na lobaki wana engagement politique ezoko supposer problème. Na lingala balobaka likambo ezora kaka moto. Mais avant de s'engager, il faut koyeba ba problème bango ezali nini. Na cadre ya pays na biso ba problème ezali ebele. Les plus grands problèmes que nous avons dans notre pays depuis 1960 ti lelo yo ezali d'abord problème ya bonne gouvernance. Banda 1960 ti lelo yo pays ekende kaka na ba crise à répétition. Toleka na ba conférence nationale, toleka na ba élection, toleka na ba assise ebele. Mais ti lelo yo nanu tokomi esika tokokoma te. Eloko wana bandi banda 1960 ti lelo yo. Deuxième problème ezali insécurité. Lelo yo ba jeune bokanisa te que insécurité et bandi lelo yo avec crise autosanango surtout na partie orientale du pays. Ce qui peut te zongi na histoire, ce qui peut te tourner bakolo o bazana baza pembe na biso. Bako se biso te une semaine seulement après l'indépendance, insécurité côté Djanamboka. Une semaine seulement. Rébellion par ici, rébellion par là. Prise de conscience. Yami Balé ezali liberté. Mutu nyonso abotamaka libre. Moi na moko te abotama bakanga esinga jamais. Mutu nyonso abotamaka libre. Yango nde na vie na ye eloko moko te mutu moko akoki kokanga liberté na ye. Peut-être ce qui est moko azali na mbeba bakoki kotinda ye na boloko. Mais tant qu'il est en vie, azali libre. Vice-présidente, merci. Merci aux organisateurs de la matinée politique de ce jour. Il ne fallait pas qu'on ait à intervenir. Mais à la lumière des éclaircissements au Mamé Apesi, na formateur na biso Apesi, na monaki qui est très important, na nyata 7 na likambo moko, oyo biso banso soki tolongwe awa, tokuka tokende na yango. Avec SID. C'est encore possible. Avec SID. C'est encore possible. Avec SID. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Tango tolobaka c'est encore possible. Nami tona biso eloko nini ezalaka. Eloko nini yango eza possible. Moto na moto akoki kotia eloko na mwa contenu na ye wana mais mpo na ngai tango nyonso tolobaka c'est encore possible que Congolais akoka koretrouver dignité na ye. Que Congolais bakoka korespecte ye. Tango Jésus azako nzwa bapôtre na ye, alobi na Bible, suivez-moi et je vous ferai. Suivez-moi et je vous ferai. Donc,
Pour comme un moto, pour basala yo, il faut Hollanda. Bon hôtel. Mais ça ne dépend pas qu'il y a le simple fait qu'il y a Hollanda. Ça dépend de la qualité. Qualité na yo ya ko salema, et ça ko dépendre de la qualité na yo ya moto oyo yo aux Hollanda. Bon hôtel. Nous avons choisi qui? Nous avons choisi qui? Nous avons choisi qui? J'ai l'avantage. Il y a un président élu pendant lundi, lundi. Et comme tel, Nazana Miso, Yakomona. Discipline. Oyo Ezana président Nabiso. Intégrité. Oyo Ezana président Nabiso. Bolingo. Oyo Ezana président Nabiso. Natambola. Namoni mingi bazana discipline wanate, bazana intégrité wanate, bazana bolingo wanate pona mboka. Ce n'est pas parce que Nazali Pembeli naïe, mais je vous dis vrai. Vous savez pourquoi? À part le fait que Tobenga est commandant du peuple, comme Bonini Moussoubou yoka na balaba bengaye. Moussoubou. Moussoussou. Moussoussou. Non, Moussoussou. Oui, Moussoussou. Vérité. Bobo c'est la mondiale. Comment Moussoussou Nini? Et je vais vous surprendre. Vérité des urnes. Ezali invention, il y a Martin Fayulu-Té. Je vous renvoie à l'article 67 bis de la loi électorale. Cette disposition parle de la vérité des urnes. Vérité des urnes et outil wapi. Et bien il place sur le bureau où on a 5 micro pour n'anyata certaines à l'ikambo la vérité des urnes. Vous allez voir comment la vérité des urnes ne se limite pas à Martin Fayulu, mais la vérité des urnes. Ezali Kamboya Congolais, Moko. Vous savez pourquoi? Au Moni, maman vice-présidente, na formateur, va insister sur l'engagement. Et dans ce phénomène, il y a un basi ceux qui ont dit que bon, pas bango, asa engagé, moi bag wana engagement. Au moment où ça m'a tenu surtout. Ça veut dire que Nazali engagé, Nazo dépendre, hein? Si goyo, magamba mo pembeni, parce que Nazali engagé. La citoyenneté, c'est Moutou aza citoyen, moutou aza conscient na ba droit na ye, pe na ba devoir na ye. Or nos droits comme nos devoirs sont fixés dans la Constitution de la République. Parce que ceux qui te lobby makambo statut à partir te lobby to landi formateur nega lobby, ceux qui te niati li kambo ya Constitution. Tout le bien côté c'est que tout communal nous faisait ce côté. Mais constitution comme texte, et ça aura toujours exposé des motifs. Et l'exposé des motifs, c'est aller tinanini tozana mukanda oyo. Exposer des motifs, le balarabiso, oh ben juriste va bien à la ratio legis, c'est-à-dire raison d'être il y a constitution. Ceux qui bisognon surtout les gens qui ont mis benga congolais. Constitution ou te pesi biso nationalité. Pour constitution ou te oloba nani aza congolais, nani aza congolais te. Bon côté. Oui.
Formateur avec Yangoa tout à l'heure. Mais quand vous lisez l'exposé des motifs de la Constitution, il est dit, et je cite de mémoire, depuis 1960, notre pays connaît des crises politiques récurrentes, dont l'une des causes fondamentales, c'est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Depuis 1960, tant que constitution est un référendum et lobby, constat liboso depuis 1960, les lots. Et l'eau écoute sa cabine dans la crise politique. Et ça dit que bateau va diriger la biso et ça bateau au biso to ponaka. Bateau va diriger la biso, bazalaka imposer biso to poni moto mosusu, bango bache moto mosusu. Le deuxième paragraphe est le but. Cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui ont déchiré notre pays de 1996 à 2003. Donc, depuis 1996 à 2003, la guerre est la cause de Yawana. Le président de la République, aux la majorité dans l'Assemblée, au Longoli Premier ministre n'est pas à Longoli, crise. Donc en 1965, Mobutu a dit, bon, on a mis imposé. Dans la team de Wana, Mosusu a causé l'opposition. Bon, donc en 1997, Mobutu a dit, à Longo et Kabila a mis Tien à Katiara. N'a pas voté qui est. Crise. En 2001, Babomi, par quel mécanisme de éviter Mosusu, Ayewana, Angazami, 18 ans. Avec SID. C'est encore possible. Avec SID. C'est encore possible. Avec SID. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible que Makambo wana nyoso abuo. Donc comme en 2018 mais ce 15% y a pu bangazami. Wow. La veille, Fatih Bé, Fatih Mouton. Bé, Fatih Bé. Maintenant, la même constitution, dans son exposé des motifs, dit ceci. Pour mettre un terme définitif à cette crise chronique de légitimité, les délégués au dialogue congolais ont convenu. Donc, comme peuple, nous avons signé un pacte de société, un pacte social. Tolobi makambo ya crise de légitimité na mboka na biso abo ya. Ils ont convenu de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution, sur base de laquelle les Congolais doivent souverainement choisir leurs dirigeants au terme des élections libres, démocratiques, transparentes et crédibles. Ça veut dire que chaque fois que tu as une élection crédible, tu as toujours la crise. Surtout que, il dit, pour mettre fin à cette crise chronique de légitimité, maman, vérifiez pour moi, et donner la chance à notre pays de se reconstruire. Le formateur, l'exposé des motifs. Troisième paragraphe. Pour mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de donner la chance au pays de se reconstruire.
Le développement auquel on a fait allusion ici, il ne viendra pas tout le temps que Nakatanda qu'on a vu Mosa, Nabiso Beko, Swanaka, Ko Swanaka, Ko Swanaka, Bona, Nanya Goza Mokonzi, Nana Goza Mokonzite. Et si nous disons que c'est le peuple qui est souverain, et que si ce peuple-là ne sait pas choisir ses dirigeants, c'est que Bissonio surtout aux alliés, aux abats bololé, aux abats souverains, Bakolomboka, Bazabato, Mosusu. Voilà pourquoi Martin Fayoulou tient à la vérité des urnes pour que les Congolais soient souverains, que les Congolais doivent choisir leurs dirigeants, Makamouya ko imposer par nos dirigeants, exacté. Bon côté. Parce que depuis la Sun City, il y avait quelques décisions qui étaient prises. Parmi les décisions, c'était celle de dire que non, il n'y a qu'un seul moyen pour obtenir ou pour avoir le pouvoir, c'est le moyen des élections et non des armes. Alors, je voulais savoir, Madame la Présidente, avec ce détournement électoral, est-ce que l'ECD continuera toujours à garder la charte de Sun City? Il n'y aura pas une proposition de l'option militaire un jour pour conquérir à tout ce que nous sommes en train de voir? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, je voulais juste m'adresser à notre professeur parce qu'il nous a parlé en disant que la paix est parmi donc les obstacles de l'engagement. Nous avons la paix de l'arrestation et la paix de mourir. Je félicite, je remercie les autorités de l'ECD quant aux arrestations que nous sommes en train de voir dans notre parti pendant les activités. Ils s'impliquent pour la libération. Et je voulais savoir aussi, concernant maintenant les amis qui tombent sur les champs, que pense l'ECD. Merci. Conformément à Obolobi, par rapport à l'ECD, à ce qu'on recommande, les jeunes vont s'engager dans la politique, et dans le État pour la citoyenneté. Mais constamment, nous avons par rapport au vécu que le Congo a formé des intellectuels et des citoyens. Éviter cela et dire quoi? Défense de la Constitution. Est-ce que ça seulement pour le peuple ou aussi pour le militaire qui peut défendre la Constitution en cas, soi-disant, Mukondimoko a violé la Constitution, les soldats peuvent bloquer, défendre la Constitution. Deuxième question, est-ce qu'il y a-t-il aussi possible de mobiliser aussi les soldats pour défendre la Constitution? bato oyo bazo former soki batie bango na société bazo ko passer misala te soki ba yebisi bango ba ko commenter il y a en tant que professeur effort ni nazo ko fournir pour que bana lelo na Congo go biso ba jeune to banda ko malamu et puis te répondre dans la société na biso donc il y a mana na dingina tonan ko kendo tozo ken tolo bagaka ba réunion atozo tambola ba réunion to sala marche mais dans ce mona solution yango ezokende kaka mulai yango nga nazotuna eske na ndenge tozobunda na amonaka neti tozaka biso moko moto mpenza koki kotelema vraiment na mbala moko biso nyonso ezala bamilitaire banani bazomona ke mboka ezokende kaka na kokufa me bavandi bakangi maboko vraiment ata mutu moko te akoki kotelema ke tozela 2023 te ti 2023 wana si vraiment tokosuka wapi tomoni kaka toza kaka na leader moko kaka papa na biso tokoki kotika ye boye te na yebi te eloko nini ezosenga mpenza nga na lingi lelo bokitisa ta motema nakomi kobela kutu na Benjamin. Nous avons toute la question, on a des intervenants parce que sur l'engagement de la jeunesse. Qu'est-ce que le parti préconise concrètement en termes de formation pour exciter la jeunesse à s'engager massivement? Maître Benjamin, vous avez réuni les jeunes à une conférence. On peut savoir quel a été l'objectif de cette conférence. Merci pour votre question. L'objectif de la conférence, c'était pour aider les jeunes et nous tous, pourquoi pas, à comprendre les enjeux du moment. Nous sommes au sein d'un parti politique, Engagement pour la citoyenneté et le développement.
il faut qu'on comprenne qu'un parti politique, c'est quoi, comment c'est organisé. Et puis, qu'on sache l'engagement, pourquoi s'engager, comment garder son engagement. D'ailleurs, à travers les questions, vous avez suivi, il y a un jeune qui a dit, mais avec les antivaleurs, comment je vais garder mon engagement? Et il lui a été répondu que avec les enseignements que vous venez de recevoir, vous pouvez vous débrouiller, faire en sorte que vous gardez votre engagement. Parce qu'une fois qu'on s'est engagé en politique, il faut faire du chemin. On ne s'engage pas pour œuvrer quelque temps et puis abandonner. Non. Ceux qui ont demandé l'indépendance, on vient de nous le dire, ils étaient des jeunes, comme les jeunes d'aujourd'hui. Ils se sont battus pour les enjeux de l'époque. Après cela, il y a eu la dictature. Il y a des jeunes aussi qui se sont battus. Et aujourd'hui, la lutte s'intensifie et la lutte continue et change de forme. Il y a l'enjeu tel que la balkanisation, il y a l'enjeu tel que l'asservissement, la corruption qui continue. Ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui doivent, dans leur engagement, faire en sorte que les lignes bougent, qu'il y ait changement dans le bon, qu'ils s'engagent effectivement et dans le positif pour changer notre condition de vie dans notre pays. Quel a été le thème et pourquoi vous avez choisi ce thème? Nous avons choisi ce thème, je viens de le dire, pour que l'on se prenne de certaines choses, qu'on donne, qu'on communique certaines connaissances. La Bible nous dit dans Osée 6:4, je pense, kozanga koyeba ezali liwa ya ndambo. Ezali liwa ya ndambo. Il faut avoir une certaine connaissance, il nous faut des informations pour évoluer dans un domaine donné. C'est pour cela que nous avons choisi ces thèmes. Connaître le parti politique, engagement pour la citoyenneté et avoir certaines informations, certaines connaissances sur la notion de l'engagement. Maman, vous pouvez le résumer dans Lingala, na onyo stolobiao. Na mokuse na Lingala tokoloba boye. Kozanga koyeba ezaliwa ya ndam. Tango yo yebite que parti politique eza nini. To eside parti oyo koti eza ndenge nini etambolaka ndenge nini oyebi yango te me oza na kati wana okoti na politique ngai nazosala politique nakozala candidat ngai na nsima ya Martin Fayulu me ozali na nsima ya Martin Fayulu ya solo me okoti ozotambola ndenge nini ozali kokende oyo bakongo balobaka kiyendi te bona totika kotambola kiyendi lelo bapesi yo 1000 francs kende sala boye lobi bapie yo soko 2000 francs sala boye non esengeli tozala tobongisami tozala formé tozala na boyebi toyeba engagement ezali nini tango tolobi SID, engagement pour la citoyenneté et le développement, engagement ya linini, citoyenneté ezali nini, développement kokende liboso ezali nini. Yango wana totiaki mama na likambo, toyeba parti politique na biso, toyeba engagement ezali nini, tango koti na kati ya likambo, oyeba likambo yango ya ndenge nini, oyeba pe ndenge okotambolela. C'est moi